Très chers abonnés de Yokani Télévision, on a sepelaka mingi tant on a salaka descente sur terrain awa tozali na kati ya Mankao na nzela ya Bandundu esika la population rurale oyo ya côté oyo et bobo sanate ke Mankao ezali parmi ba commune ezali parmi ba quartier ba commune ya Maluku awa esika wa pitozali esika toye ko visiter orphelinat Sève oyo bozalaki na bomonaki que mwana moko ayeba ko zala attaquer na bakuluna oza na hôpital tokena bino ensemble bomona orphelinat parce que y a une maman qui a réagi par rapport ya bana oyo monaki ayebi ko tinda moi aide toye ko tika aide wana ti awa na Mankao peu importe la distance to zui risque ya ko tika bango ko tika biloko na pa bana oyo bino moko bomona ndenge nini Rachidi ako ramasser bino paysage ndenge nini ezali kitoko awa on ne respire que bio on ne mange que bio tokeyina bino ensemble na à Sève esika wa pito ko tika moi koli maman Geneviève kuna na États-Unis asili ko sala moi geste na nzamba kanisela yo maman pona oyo yebi ko sala pona ba bosali ko hésiter nanu allez-y faites quelque chose boyo kalisolo ya mwana oyo bakuluna ba yebi ko visiter nini elekani réellement eta nini azana ngo sikoyo nini toye ko sala na kati orphelinat oyo botala eta ya bana ndenge nini bazali bino moko simba bino na mitema pour na boyeba ko sala quelque chose. Que Dieu vous bénisse de partir. Rachidi tokeyo ensemble nayo toyeba ko visiter orphelinat oyo ezali musika makasi mais kasi tozo koma parce que musala oyo memara biso musika ba konjonne so boza occasion oyeba ko landa émission oyo bo hésiter te faites quelque chose pour les enfants qui sont de ce côté et aussi bazali na problème sérieux ya maina courant si vous pouvez faire quelque chose pour leur aider bana wana Baïba ko vivre bien mais natiki yemoko responsable ya orphelinat ameka ko expliquer bino qu'est-ce qui se passe ndenge nini salami pelo ndenge nini Rachidi on y va avec moi. En réalité, Ozana Okaka Mabete, kasi Ozali juste des promesses pour les sengela minayo, okokisama na bongo ya moto. Na pasi oyo ekopesa biso liwa, tolobi Yesu zwana yo nkembo. Zwa nkembo Yesu. Soki tosangani lelo ezali mpona mitema eleli yawe. Soki tokutani lelo ezali mpona mitema ezoki yawe. Konsole mitema ya bana na yo. Konsole mitema ya bana na yo Yesu. Pangusa pinzoli na miso na nga. Pangusa pinzoli na miso na nga Yesu. Kausa bapota motema na nga Kausa bapota motema na nga Bonjour, vous allez bien? Et comment on est? Kenya, bon yo, gracias. Alors, Pico, on a acheté 5 ans, comme cool. Ndeko, biso ba oto tikali na bomwe. Tozondima te kiliwa esalama pe pona biso. Tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpona ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo pa alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezalaki mpona ye na lelo atiki biso yango nalingi nayebiso ndeko nzambe alingi juste ainterpele biso kelingaka biso totambola lolenge alingi no totambola biso tolingi na sena Bonjour, ça va bien? Bonjour.
Bonjour. Jacques. Maman, attends, je sais que notre souffrance est là. Ah ouais, on est là. Et puis, il va y avoir ce que je fais là. Ah ouais, kaka. Oui, bonjour maman MK. Tozalaki na yo dernière fois ndenge te ko visiter mwana bakote la ki babetaki et le voilà maman moko a ko réagir par rapport ya bana pona moi eloka koule tout ça là mais conditions ya bana ils ndenge ni parce que na moni bana mosusu baza pe moi malade et tout ça là, qu'est-ce qui se passe réellement, quelles sont vos difficultés? Bon, en tout cas, merci d'abord pour la parole. Et puis, merci Nandenge vraiment pour disposer de temps. Nous avons musique, mais quand même, d'abord, merci. Puis, merci d'abord à maman Geneviève, à penser, à Bana, aussi que Kokota, difficulté de pour le Maïzamakasi, quartier Maïzate, courant Izate. Bon, tous les gens qui ont été tous à quartier au Bazape, na bapa malnutrition, ba santé, vraiment ça bien été. Ndako petoza ils a chantier parce que ma kokitoza qui n'a automé ko défendre pour un problème à moi mais ça n'a pas tenu. Donc bana bazana inachevé ndako ils inachevé, baza problème ba mousse, baza un problème presque il y a médicaments. Mais tant que vous kokota na kokota pe ndé ba action nani nini on a problème on est comme na bino bakuluna bakote la kibino ba betaki mwana ndé on te sali que ti achat ya bambet na bilo on est comme na problème. Ah oui, qu'on a problème parce que ba sala sabotage tamba yaki bazwa ki ba biloko lien de bomona ke provision so ba maki pe ba musu ba maki. Donc des nuances dans nakoya et puis ne lokwa ngoma. Ya on est vraiment ezong si biso si parce que ma kopitoza ki pona ko concept moi ndako moi veranda. Ndé on to kenda na justice pour quand même l'état a jamais forte de façon que non ba kanga bato ba ko restituer ba biloko wana malheureusement pesimba quitté ndé yango pesi sous difficulté ya makasi ko lia ba ne komi pasi donc mai ko somba par jour to ko ba évidemment 25 litres ko tarabiso 1 euro donc donc 2500 francs bidon moko ya mai ya 25 litres 2500 transport bidon 1000 francs comme mango 1500 donc 2500 ce ko ta to za ba na 25 pour utiliser combien. Donc, difficulté un peu sur en gros, on a vraiment donc maille et puis conditions de vivre pour lier à passer vite tout ça mon bilan de bon mais jusqu'à là non to réussir. Donc tout est difficile pour les donc même des bonnes biloko boy. En tout cas, tous a rempli na esenga makasi fa même ba no monde ngé ba oseka parce que baza provision tes akas pour 100 francs pour son moi kola masango pour le qui m'a tembé les baliers. Alors dès moi 50 kilos à Semou le côté vraiment en tout cas et konza maman Geneviève vraiment parce que joue un grand rôle na minute ensemble dans les besoins vraiment et que jouer rôle ya makasi. Kambela pona ba oni so ko yoka bazaki na mo hésitation ya parce que il y avait 4 personnes qui réagissaient qui dans tout ça qui
appel wana la fois passée mais lelo to moni que tokokoma na hôpital tokobeta pe situation à hôpital na oyo nini ezosenga mais tozobeta nanu ya awawa condition bana bazali il faut balukela bango nini exactement biloko ya kolia mbetu quoi d'autre. En tout cas, le plus important d'abord ezali kolia na bambetu bamusa olala et puis na kolia parce que yango déjà le plus important bazotanga so baoke classe nzala kolia ezate baozamayele te tozosambela soki libumu eza nzala baosambela malamu te donc nyonso eza difficile soki mpe bato ya mawa l'état congolais akoporte biso mpe main forte kotia so ne fiske ata forage ya mai awa eozala esengo parce que na fulu ya bana oyo ya 25 oyo baza eza facile te koberger bango chaque jour op ces derniers temps ça fait 4 mois que je travaille pas les malais ne viennent jamais seul et affecté qui nga donc jusque là nga mo naza musala non fixe na osala te nazo bunda kaka de part et d'autre mais en tout cas ba autorité ba Rolanda bandeko ba ko tout ça ma ba diaspora ba Rolanda biso même ata ça qui asima so ça sacrifice d'autres ba ana toilette ezate ba timula libulu ba sala ka toilette na po ba ke ba bwaki donc mbongo auto donc ko ya to ya ki to za ba bingisa biso na ndako nde to yaki mbala moko mo ba moyen moke na préparer to sala misala yango kende na parquet pe to réussir te dans to zone na zéro soki bandeko ba osunga biso ata bandeko ba konzamboka po musalo na sala eza yanga te na osunga nde l'état congolais soki l'état to za ba document na biso nyonso soki oui en ordre donc soki l'état congolais akoyo kambela oyo atieli biso ne fiske forage ne fiske nanu ya mai pour courir un problème te mais mai grâce au forage en tout cas éco sauver vie à bana éco sauver vie à moi population parce que ça milliers moko eza rural eza fermé donc bazan ba difficulté presque ya nyos alors biso le côté na kati terrain to comme ko futa pe pour casser wana donc biso to côté na kati difficulté donc vous avez un problème sérieux ya kuluna bana donc c'est ça aussi le problème la sécurité si ça va par rapport à bana et tout ça là to ndenge nini est-ce qu'il faut bolongwa awa to bo continuer ko vanda awa na ba condition. En tout cas, ceux qui ont battu au soutenir biso ba mais forte parce que que notre loin il fait tout loin parce que na koke na bino le quoi tout ça là commande ça que makala ba tu yeso ça que makala zaki libanda na ma ya passe na sombaka tout moko ya $50 ba yibi pena yango donc to a poto zangi ceux qui zaki battu ba osenga na biso que ba obi que non to démérer que non to sur la bino to pesa garantie bo sika pour na bana wana en tout cas c'est ngomi parce que sika oyo pour na bana donc talaka nga mona comme on a ba de ba condition nyos nga mona on vivre en abana donc ils a vraiment passé ceux qui ba moyens ali to ko longo mais pour na nga na zaida na via location na koka itende na ye awa alors so na bi que na kende lisusu dans jawapi ceux qui bande ko ba ocha mais forte que to luka garantie bo longo wana pour na sécurité bana en tout cas ali pamboli pour na nzambe parce que bana ba de la sécurité je suppose la santé aux hommes qui ezate ba kiti nyos ba boka do bazana ka yote j'espère boyer moi au fond d'être ba kiti nyos ba boka donc c'est un peu ça c'est ça nous bana quelque bana au bazana malnutrition au bazo bela moi to kota na kati ezate pour na moi modi faut comprendre que ba lobi courant ezate donc moi to kota na biki ba congolais boza na manière de bino comprendre so ba yebi si bino que non bana awa bazana condition bête insécurité zali et tout ça là yoro loba bon po ani botiki na bino kaka tete bon tika ba cha bango wapi donc botala deux bébés au ils ont eu le baroud des atépo symptômes de ngombo ezo monisama déjà ce qu'on tirer bana pembeni autant mona que aussi bango aussi bango awa baza famille mon frère famille différente moni bino moko de vos propres yeux ndenge nini bana o bazana ba condition o ezo sepelisa te mama nyonso asimbami papa nyonso asimbami ndeko nyonso asimbami olinga ko sala ba action ya bien pour koyeba ko sunga bana ya Congo bano bazali à venir ya lobby donc numéro est affiché na sewana vous appelez na besoin ya responsable au numéro ne sera bengi biso to pesa toujours numéro vous en a besoin biso to accompagner yati awa c'est vraiment loin mais to komaka ndenge biso to komi ndenge yo pour koma donc c'est possible koma so yo moni ko sana tenter on pourra arranger de notre temps pour notre ba komema bino awa alors to yeko tala ndeko oyo to la kisaki bino la fois passée ba kuluna ba beta ki ba kotela ki wazaki na condition bien té na hôpital ba lobi que ça améliorer quand même mais ba facture ezo ko ya chaque jour to kena bino ensemble Rachid so roza d'accord na ngai to kende na yo to kende komona ndeko wazali na hôpital kuna nini kuna ezali kolekana to kende na ensemble. OK, merci beaucoup tozo kende ensemble. Rachid azana sima caméra et ma biso to kende komona ndeko oyo aza malade. Merci.
ndeko biso baoto tikali na bomoi tozondima te kiliwa esalamaki mpo na biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpo na ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezalaki mpo na ye me lelo atiki biso yango nalingi nayebisa ndeko nzambe alingi juste ainterpele biso kalingaka biso totambola lolenge alingi non totambola lolenge biso tolingi na se na moi mpona tozala leki nzela na se na moi oyo biso totikali nzambe na bongo biso totikali nzambe na bongo bandeko balandi touti na orphelinat et puis toya na hôpital esika puis moko ya bana aza malade tozomona médecin traitant na ye to pe azolandela ye osa de suivi ya santé na ye tokoki kopesa ye mbote. Bonjour. Bonjour maman. Yo nde munganga oyo yambaki mwana oyo bakotelaki na bakulu? Oui, ngamu na yambaki ye. Eta na ye ezalaki ndenge nini pe komi ndenge? Bon, eta na ye ntango ayaki azalaki na eta ya koma et puis azalaki na bablessure au niveau ya mutu na ye ezalaki ya kovimba. Alors tosoignaki ye ntango tosoigne tomoni ke ekomi na moma moko akomi kobimisa makila soki akrashe kaka makila ebimi. Alors tomonaki non epa na biso awa tokokaki lisusu te tosukelaki na wana et puis totindi na centre na biso ya monene oyo ezali na centre ville na Kisasa. Alors akende kuna azwi baswe na ye esili yango sikoyo azongeli biso lisusu na mokolo ya lelo de façon que pour la continuité ya traitement na ye po totindaki kuna pa akende bakota radio asala ba scanner mabiloko nyonso wana nyonso. Awa bozwaki ye asali scanner aza na ku na kati ya mutu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, basalaki ba examen na ye esengaki azwa traitement mais siko na moni papa na ba examen na ye siko eleki mwa malamu po azaki na mwa shock muke na moto na hematome mo esalaki ye awa. Yango wana soki alandi traitement na esili après ale akende contrôle pa psychologue na ye. Mais butu neza endommagé te o akomi kizengi ou problème moko ezwi na mutu te? Te akomi kizengi te azana. Siko amélioration ezali mais bayebisi biso que azala nous retenir pe parce que ba moyen penda facture na ye eza nous régler te facture na ye est-ce que eza combien exactement pour bandeko balandi soki bazoyoka nde bakoyeba kopesa loboko mpona koyeba kosunga ye facture na ye ezo atteindre montant nini et puis difficulté, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a difficulté par rapport à... Bon, jusque là anano tozwi mbongo te alors ezo senga so ba futi biso mbongo wana montant ezali nyonso na ba examen so esengami eza $750. Alors so ba pesi biso mbongo wana ale malade akoyeko bima entre tazo zo ba kisi na ye akomela soki mukola rendez-vous na ye koki akeba kute na psychologue na ye. Siko lilobano asuki ezali nini par rapport ya mwana oyo topé par rapport ya nyonso uti? Bon, lilobana ngai ezali ka ke non en tout cas ya liboso ba renforcer biso sécurité awa na site na biso ya Mekao. Ba renforcer sécurité po makambo ezo salama mingi ya bitumba bakuluna eliki mingi. À part ça likambo susu ezate. Merci beaucoup papa Munganga. Merci maman. Yaya, bonjour. Yonde ba kuluna ba eba ko attaquer dernière fois na orphelinat. Siko ndenge nini par rapport à ndenge ozalaki liboso siko ni? Ça va quand même. Moi nini ezaki place nini ba place nini ezaki ya kovimba makasi. Siko ndenge oza boye ozoka ezosala soko oza kovanda ozoyoka vertige na motu pasi. Lobani kasi kokoloba na bato nyonso bazolanda yo.
Mama, pena. Ai bato wana lo basali na bintu suni nzambe kaka. Ok, totika yo pe mama ndambu. Kasi bandeko balandi nyonso bazolanda yo balingi kosunga yo to basalela yo eloko moko. Maloba ni okoloba. Basunga biso, basunga biso na o na ta to komi po minute komi kama makamba bimbongo kaka. Me gosta tamanga fort moi mki. C'est bon, merci beaucoup. Bandeko balandi bozo comprendre que aza malade. Moi to lobisaye belé ezalité donc ezala qui moi temps ya koyeba relaxa bino vraiment réellement que ndeko na biso zaki ko bela et que il fallait bon mona parce que bino bolinga bon mona to commis sur le terrain papa yondo zaki responsable lilo bano ya sukezani. Bon, le bassin qui est que le roi déjà autant jouer bassin facture et les accords qui va aider biso pour bon on est futama azo baki sur omela et puis qu'il rendez-vous ne kokuta na psychologue ndenge ba sala ki ba programme wana donc les accords que no ba bandeko ba Holanda ba aider biso na ba frère wana o basengi biso pour efutama pour me kobima parce que ndi pas awa aza peka na sécurité te aza na insécurité parce que kolia ife ya kama sombongo efutami aye kuna to Hollandais bien au mela bakisa zolia bien et za malamu de façon que soit fondé à Pimbongo et bando bakisa malisu chaque jour partir et location sur 750 wana et comme sous autant pour mutuda so azuma makasi senga bima azo bakisa domicile mais soit zaka dans hôpital maladie peut se multiplier parce que les hôpitaux. Merci beaucoup ezalaki bongo yokani télévision Mireille Moukeba na compte ya yokani télévision merci énorme beau s'abonner ebele beau partager les biso émission et koma ndenge to message na kosala na bino bisike koma kawana po pesa ba réponse nango ezali bongo awa na tozali na kati ya Mankao na centre Lisungi oui tozali na Mankao na centre Lisungi Mutombo où ezali juste kaka na début kaka pene na parking musika te esika wapi bazali ko pesa vraiment ko sunga population à côté na centre de santé soko ye awa oyebi que suivi ezali malamu esika bango basukeli bakoyeba pe ko diriger vers un grand hôpital où ezali na ba radio na babiloko nyonso vraiment merci mingi na centre oyo ebi ko rendre ko sauver quand même via ndeko na biso poso ki bango bazalaki te première mission ngaki ezalate ndeko pe to ebiteli woni ngaki komene ti alongwa ti akende soki peut-être na centre soki ya ndenge ni to pe ya ndenge ni donc merci beaucoup na sima caméra ezalaki bongo Rachidi na pesi mbote pe merci mingi na kokomisa biso bilili kitoko et pa ya bandeko nyonso mesani kolanda biso nzamba mona papa mbola bino nde tokutani sur un autre numéro sur cette même chaîne au revoir. Yahweh